la famille elingi détruire carrière ya ndeko na bango d'une manière d'une autre à cause de la jalousie. Orli le leur koloba muto mema ye na poto zana nda fera koloba soka mema ye na poto saka na mbongo ba signature ba kisi wana te ya koloba tekenda poto ye moko mwana fere gola ye wana zotelingana na Tunisie. Est-ce que ça kota même Europe mais orli a côté Europe kota na mbongo nani tindenga fungoli muno wazoloba wana tindenga sali ba voice ya lokuta wana tindenga lobby ba n'importe quoi c'est faire gola. Bouddha a sundola qui est fait à côté na cercueil. Ah, mais ba famille mususu za bien te. Bazalaka wapi tango gi azo matana ba plateau azo kita abiye pona kisi akotika ngote. Yé moko déjà banda koleka dès le début azo lo ba. Na tuni ya zalaki boutiste. Bouddha za wapi. Biso to yebi ke no église ya ba boutiste et église mais ye gi abimisa yango lokola secte moko boye c'est nous un peu tranquille laissez frère Gola tranquille. La famille africaine boza bandoki boza plus que bandoki et loko orli sali eza na explication mon côté eza même pas na liloba mon côté est-ce que nous ça pardonné n'antimi même pas attends na pardonner te na lobby na ko pardonner parce que tout le monde sait qui se passe fait problème ya faire rigola na média ya ça attends na pardonner te soka zaki pena ndekonanga parce que soko zande konanga tu ne peux pas faire donc yo ya vrai ndoko ya vedette abumi ba membre ya famille na po ba yeba yeki azandoki na sina loba mlikambo na makambo na place tango makambo ya Matu Samuel pela moto osomona ndoki normal. Bandoko ya bazamba te bandoko bazana concept ndoki normal asisi ba mamba famille na epona bozwi na ye po ba yeba ye bien non ça TV News et bienvenue dans l'émission de Bisso Micro des Stars présenté par moi-même Rachel Mandela Pesti Mote na ba onyoso ba partage ka like ka vidéo na Bisso à chaque fois à chaque moment voilà merci na ba étoile na Bisso nyoso ba ancien na ba nouveau ba on peut vous abonner abonnez-vous massivement partagez likez ba vidéo na Bisso à chaque fois à chaque moment l'air tout ça voilà aujourd'hui je suis passé na plateau na Bisso ya Micro des Stars na Jika de la presse autrement dit Dada wa Taifa tozana lelo na plateau na Bisso oya solara déjà kitoko asolara pembe voilà to komeka ko sola mo muke pona ba actualité na biso ezo circuler na internet pona ndeko na biso papa na biso grand frère na biso oncle na biso musicien prophète oyo azana participer mawa auti ko kufala ndeko na bango voilà ba makambo eza ko bima ebele pona liwaya ndeko na e voilà avec Jika de la presse to komeka ko sola mo muke avant toute chose na pesi mbote pe na ba griffe nyonso à mon atie bazalaka toujours wana ba partager ka ba like ka ba émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kotsa merci na Fabrice Mande wazalaka toujours wana derrière la caméra voilà ce que zana na ngajimoko kotsa na nous éviter nanga aki j'ai déjà bonjour et bienvenue Jika de la presse. Bonjour Rachel, bonjour na ba étoile nanga Jika télévision, bonjour na ba griffe tout le monde entier. Bonjour na ba balinganga na banda na bango na 2020 jusqu'aujourd'hui toza kokoba na bango malembe zamba o mema biso place azolinga biso to sala course na batote lokwa to sala course na batote et toyaki pe mondo po to sala baninga mabete toyaki mondo po na olaksara ke non biso pe to ko apporter moi libanga na biso na mondo na PCG leader le sakonaye esika zali mokonzi ya masolo mutualie ba musicien tout na niveau international wana za selon Dada Taifa soki sali au passé en tout cas oke obombani na kwena yo merci beaucoup l'équipe na mobimba o entouraka ye pour musali salema kitoko makasi yango na pesi merci na pesi pe merci na ndenge o yambinga lisusu na plateau ça fait longtemps que je n'aime plus les émissions mais quand même aujourd'hui tellement que dossier ça sensible makasi j'ai voulu que non a intervenir et ça très sensible makasi voilà merci Binomoro déjà boyo qui est
moko dada taifa ndenge tu koloba vala dada taifa to kota mbala moko déjà na bakutate na biso makambo oza ko circuler internet yozo mona ngondenge ni bon makambo neti makambo nini makambo oyo ya faire rigola tu ko bungisa ndeko na ye ba makambo zo membele o ye mutu a sacrifier ndeko na ye par rapport à musique na ke liboso boye na boye e ndeko na ye soki kutu na quartier na avenue koko akufi balobi koko na ye mutu abomi na pesi exemple wana soki kutu na Afrique mutu akufi balobi ke bake kotalisa epi baye na message ke toke kotalisa mutu babomaki bongo musicien munene loko affaire egola soki balobi pona ye ke no abomende kone mabeza mabeza te parce que tout le monde a un quartier bazole kana soki bato bazole la ye penza ba ye mutu akenda kolongola zemine na volonté na ye mutu akenda kolongola zemine na makasi na ye mais akufi bato pe baleki balobi babomi ye mutu akenda koyiba mbongo ya bato mukolo mbongo abwakeli ye maladi bato baleki balobi nini babomi ye bongo siko soki faire musicien lokola faire rigola balobi ki abomi ndeko na ye mabeza te aza mutu aliboso te bongo mutu balobaki asilisa famille mobima aza kaka te a disparaître aza kaka mende eza nde soni so tokependaki na ndenga famille ata boza soi-disant mama moko papa différent aza ndeko na bino neti orli wana makambo alobi c'est du faux. Début jusqu'à la fin, je ne peux pas affirmer totalement que nous est faux. Na kati ya badir na ye mensonge za ebele makasi. Et si ka lobi que nous y a deuxième ya ba faire rigola, y a deuxième ya ba faire rigola te. Y a deuxième ya ba faire rigola. Aza deuxième ya ba faire rigola te. Gigola o ya sala na bralima zanan. À cause de la deuxième et pas ma mari, mais la deuxième na libota ba faire rigola te. Aza deuxième na libota ba faire rigola te. Et puis attention qu'on sa deuxième. Est-ce que zo permettre yo o salir ndeko na yo? Na lobi na Rachel Zela na s'il vous plaît. Moli moné pe manakimia Guy. Guy Gola. Est-ce que Guy Gola? Est-ce que ça Fabrice mande s'il vous plaît sur au la recherche aux la biso image au Guy Gola aza ko témoigner en plein plateau yemoko en âme conscience que ngana okufa na bakisi nanga bozo ba parti au beau partageant soza na tembe yaka na caméra samedi au monde pentacle na vie sa vie pour azo beta musique le wa idingwe ninga bana ko isa batu na zo beta musique tic tac so tunya tulagi awe so te wana ndoki na ulala ni shambwe mokote pour mo ba nguma ba zubima na ba miri ba makambo belebele amongo wa luba yango mamba bakisi mozo ndima kisi te oh bona ndimi ka sikwe salini kisi beta musique ou frère ou faux oh yozo keli na ngama belebele ngaza muta pentacle na okufa na pentacle eza makambo na ngana za na ngona gigola ye moko moi je suis griffe la tigresse d'Adwa Taïf. Mais si je suis aujourd'hui venu parler de Ferigola, c'est parce que ça n'est trop. Avec quel droit, avec quel courage. Ça c'est quel genre de famille. Même s'il y a la haine, il faut faire mon kobo épée, mon monté mamala mozani et zalaka. Il faut faire mon kobo mon monté mamala mozalaka. Toko zala haine mon kobo épée toza na famille zo simbate, na famille soki ndenge nini, osalela likamu na monté mamabe muto amemi na poto kana mbonga bakisi wana. Yango amemeli na poto. Mutongo yo lozolo babalie ye. Je crois na éviter que ba fonctionnement na nga mutu nanga eza bien ba image surtout na bato baleka na ba média ebunga ate Guy moko afanda yaza bouddhisme wana leka la internet na lobi boye Guy aza bouddhiste ceux qui bouddhiste Bouddha za wapi avant kufa boka ki Bouddha
do yako kufa nani soki busite soki nini excuse moi ba biloko wana akokufa bongo siko tango bazokotie na mabele akoma epa muku na ndeni aventurier mususu yo wana ndoki mususu nde wana yo moko ndoki okepe pa ndoki je m'excuse molimo ne pe bana kimia et je m'excuse pona ba pasteur nyonso okokende pa pasteur oyo azo violer bana batu azo sala babuzo bana kati ya mutuka ne pasteur oyo ondimaki okende tout ça pour nous une image ya ndeko na yo ya mobali. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne gagnez rien. Pour lui, il a trouvé qu'il nyonso wana par exemple quand on le ba qui azo violer ba tout consort parce que Bible et aussi vu ce qui ne juger point. Hier mon a trouvé que déjà katina yende temps okende pas pasteur mukuna. Non, a trouvé que na katina ye que non pasteur mukuna azali moko ya lisanga bakutana na butu. Peut-être soki akei lokola besprit wane bandaki kotungisa molimo na ye soka akei ekoki ko apaiser ye parce que ndoki ye ba kandoki muninga na ye. C'est normal. Ozolanda ndoka eba akando ki muninga na ye mungana eko wanga na teke fere azana makambo na ye mutu azate mwe kilera makambo yo azate mais mutu oyo akoti na mabele lelo azana morgue ye moko na kibomo ina ya bandi pe malali lelo te. Vous oubliez aussi que mutu mususu po nyoko mabwe akoza la peine cirrhose de foie. Cirrhose de foie lisusu baluki maladi ya kindoki. Sida pe ko baluka pe ka maladi ya kindoki. Hey. Syphilis, ceux qui malades nini o nyonso ba forme tout, cancer et comment ka maladie abandoki. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et vous voyez que to comment sentir concert wana ezokende ko baby ça déjà image à concert à faire rigola. Est-ce que concert wana goza la pesada data? Je ne crois pas. Naza gauloise, mais je ne crois pas. Par rapport, parce que je connais, Nazo pe sa soutien na faire rigola te, Nazo défendre pe Nazo bannir, parce que oyo basali voisin ego comme la bisope, mais famille eza censé se protéger na ba place aboni. Ba uti ko kufela ndeko mususu. Ndeko wana kaka faire muta sacrifier ki alobi oui aboyi na ye alongwe na alongoli kombo ya golwa aboyi na ye po azala sacrifice o ekoyate cela veut dire que ndenge ba famille nyonso esili ndenge ba uti ko kufela bandeko ndeko wana kufi ya beli makasi lokola oya uchi okufa te oya uchi okufa ye moko bandaki ko benga ko ganga koloba azana bakisi mais soki mutu yo moko banda koloba azana bakisi aza protéger na Bouddha ya za mutu lumière mutu ko toucher yete akokufa bouddhiste akosekwa bouddhiste mutu ko simba yete ye penza po na bouddhiste akokufa golo aza mutu anini golo aza kaka bouddhiste mutu église noire ba bouddhiste na ba église noire bazaka ndenge mokoti. Sko comment mutu ya bouddhi yesoki bouddhiste na mutu église noire abakoboma na ça existe seulement na ba tête na biso et puis un esprit diabolique autozana en Afrique na lobaka yango lelo soki nata bela attention na kweboyi batalibanda balobani moi so balekisi mutu jamais kala kokufa liwa ya pamba. Imaginez mutu a théâtre akufi babomiye bachelie poison. Ah namboka na bisonyo so kabo. Mais tozana yo tozana mutu media osala ka ba biloko wana. Mutu soka kufi ba empoisonné ba bomier sorcellerie donc liwa naturel ya nzambe ke no destin na yo komama ki ezate en Afrique ya ke no ba bomi en Afrique yake basali en Afrique yake ça n'est trop et puis famille gaulois boza bantema surtout yo nani orli wa mutema mabe mwana mwasu soki mwana mwasu zo mwa mobali yo garçon wa mutema mabe garçon wa mutema mabe fort
Je comprends, bato babandaki ko encourager bana ya faire rigola, ba détruire papa na bango. Vous êtes parti na batouana, je comprends pourquoi. Ngana za golaste, mais ça me fait très mal. Quand on a TikTok, quand on a niveau à ba live zo salema. Ba critique jusqu'au jour na minute on to sala émission na yo boye ezaka kayango na yango kotala ndeko ya mobali kotele makolo baba propos ya mutindo wana esopie na niveau moko ke ondimate et ce qui eza kutata na ba porte efungama pona ye ba porte tout wana ekokangama po mutu nyonso touchame makasi. Pourquoi après qui s'en déconne ya mobali te que tango zo le kaka na bémission kotanga ka kombo ya kisi na monoko na yote pourquoi pourquoi peki ça yete après qui s'en déconne yete que non dengo za ozo saba makamno boye kotanga ka kombo ya kisi na monoko note eza vraiment zo sala nga parce kotala niveau famille zo kende et puis ndenge famille zo kende ko détruire carrière ya fait rigola. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, fidèle abonné na episode d'Ebnoki Awatozana Dada Taifa et Aza vraiment analyste Aza pesa na passe na motema pour na ndeko o tikoleka et soit disant ndeko ya papa na biso fait rigola musicien o tikoleka ke Aza la bakisi. Voilà, Dada Taifa, nous sommes déjà presque à la fin. Voilà, mot de la fin du doko lo ba pour na ba golo pe pour na famille na emobimba pour na ba onions pe bazo le kabazo le ba n'importe quoi. C'est pour cela baloba que non fanatique à l'équipe de que je comprends. Bagoloa basalinga bien makas. Niveau baza ko défendre faire rigola et bimsangana mayamisu. Et le famille na ye moko et kokyo sala ngote mais bagoloa bazo défendre faire rigola. Balobi faire rigola jusqu'à la mort. Maintenant moi je me pose la question avec tout ça. Na yebi faire rigola. Azaka sensible na ba flèche est-ce que concert oyo et ko salema na otolanda na ba TikTok côté musu ba lobi que no ba fiche déjà elongwe ba côté musu ba fiche elongwe ba musu ba solo ba ce n'est pas ça ba fiche ezali donc est-ce que concert et ko salema parce que ma beza makas comment ba membre famille ya leader munene lokola faire rigola yana batu musuna kotanga bango ba kombo te batanga bango ba kombo ba sisa famille mobimba ezana musicien mususu akboma mama na ye papa na ye tout do ba sino makabango kaka ba kombo soko mika star muto ufate to muto ko kufate lokola pema ya gi esimba makina maboko ya faire donc gi akoka kokufate. Il faut qu'à survivre. Il fallait qu'il kabika le col a gi abik et puis bozolo bakeno a salé à tel loco mon côté vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. C'est pour cela makambozo les pas faire rigola. Ezana ba famille, ezana famille na yo, ezana famille nanga, ezana famille na ekuna, ezana ba famille ya batu presque ébélé, un gratuit. Et puis, exactement que cousin to cousine, que qu'on a yo propre qui te fait ça devant médias où est tonda na bandoki, devant médias où est tonda na batomité mab, devant médias où yo y déjà yebi que non faire azala kalipa ya bololo na bato a presse. Actualité à faire. Et s'il a raté na monoko tongo poko ebotaka makambo. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dort, on se réveille, il y a des lives qui se passent par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. Je crois aujourd'hui, Ngai Peso qui est dans le monde na makas na koko sa live na TikTok. Mais ça passe peu mawa. Vraiment na douleur makasi. Ba africain to meka koyeba keno muto asimbi mitema na biso, muto asimbi esprit na biso ezanzambe. Soki lelo ya solo boke pa ya nganga lobi ya solo muto akufi na maboko ya kingani. Boyeba ke o azali kolo andimaki. Boza ezana bato mususu ba sali crash ya avion, ba kwei na mai ya bimi na bomo. Ezaki destin na été. Ezalaki destin na été. Donc ce que ça joue na yote
ata osali nini okokufa te mais soki bomoni moto atie mutune na se bokondane bato te c'est que oaza na likolo ndada a décidé que moto wana sa nini akufa zande konanga na temps ya matanga boza na bakinzonzi fanda na famille soki nganga wana salaki bana biloko basalaka pona koloba moto asali bo asa nini akende soki asoleza bongo na ndenga famille moto wana pa osali nini akokende mais yo zo audacité en tant que ndekone soki yo ndekone osali bongo ba o mususu ba olobani skotala ndenge batu ya libanda bazoya ko encadrer yo mutu ya ndeko na yo place pe ozalelo okenda grâce na ye osoganga penga na deuxième na bango te ndeko nanga ba deuxième na bango te azaka cousin to non côté maman à cause de la deuxième mais côté papa za deuxième te ayebi yango très bien mais wana za mutema mabe mais na regretter pe mama ria za na bomoy fera sali mingi pona mama na ye alinga pe ba toucher mama na yete mais mama ria za mama na bango mais mama luka ucha kimia oya kufa za mwana na yo oya kufa kipa za mwana na yo fere pa za mwana na yo fere mutasimbi libota wana pourquoi okondima bandeko na ye propre ba kayene kulusu ba tanda ye mbeka ya ofele c'est douloureux ça fait mal ezo sala passe Aurélie soki nani Aurélie soki Aurélie aze le côté tata moko ya zoba ya moko zoba mutu moko zoba je m'excuse pour la terme no bimisa parce que on mérité loko moko te ngana tigresse ya makila mais son a télémina lobi boye ezapo ça n'est trop faire azape mutu malgré ba makambu mo santo na se moyi azati mutu na mutasa ba problème na ye on a kolobeza coup de chapeau na bagolwa importance ya ba fanatique ya ba fan ya ngwana lelo na moni place bagolwa ba tia faire gola de ba fanatique baza très important na moni place ba fanatique ba tia faire gola na sommet ba tia faire gola leader na bango balakisi ata bolobi bongo biso toza na eti na suka ona koloba bo continuer pe bo sunga ye ndeko gi akeyi wana liwana nzambe ndalingi mais ndeko gi aza mo santo te parce que ndeko gi abandaki koleka ye moko na media ye moko ako prononcer alobi ye mutako simba ete ponzo to ne pelaka moto epela moto mutako simba ete yende ngazabo a mystique ye do ye abanga mutu teme ya bangisaka do mutu bangisaka koma bakoko tsema bele c'est impossible c'est que tata Nzambe a décidé à kufa oh na kolo voilà merci fidèle abonné pour na ba partage na bino pe ba commentaire na bino merci na bangola nyonso ba onyoso kolanda émission oyo bo partager mo massivement bo partager bo liker o to zaki na da taifa to meka ki pe ko solo la pour na ba actualité oyo eza penza liboso na biso voilà da taifa ba moi dédicace na yo mi bali biso pour que to meka pe ko kabwana na ba o balinganga na bagolwa na bagolwa tout o ba kolanda émission oyo bo partager ngo massivement bo kanisa te ke boza bino moko te toza ebele na sima na bino parce que toza famille bota tango tozo mona ke no batu moko bo balingi ba ko détruire carrière ya jeunesse mobimba ya mutu ya passe ya douleur ata lelo simba bakisi masimbi bakisi peut-être pour epese succès mais auti musika bozo a faire regola par exemple ya 2000 na faire regola ya 2023 ba ndenge moko te do faire regola auti musika yo famille soki orli ozana droit ya ko détruire carrière ya ndeko na yo c'est interdit on a koloba yango na beau partager massivement et rien à dire c'est Dada Taifa je vous adore les griffes on est ensemble toujours rendez-vous à ne pas manquer concert na biso humanitaire na Goma le 30 juin concert VIP le 1er juillet concert humanitaire na Goma ba griffe tout beaux à la sensibiliser à ne pas oublier que non les 23 et les 25 couleur café na Belgique Tigre kozala wana pona kolakisa keno ye akota déjà na cercle ya ba grand wana tokobeta ngo lisolo te tutikeli ba yuma ba betango po biso déjà tozana kati ba bazana kati tende ba beta ngo merci voilà merci Dada Taifa pour notre temps au disposé qui to meka pe ko partager mon ke ba actualité merci aussi na ba griffe union so ba ko landa te émission ba ko zape occasion ko partager et pourquoi pas ba gola onyo so ba ko partager pe ba ko mona émission na biso voilà merci na ba onyo so bazo ko je suis ko féliciter Rachel Mande ba
commentaire na bino partage na biso et le salanga qui toko makasi. Merci na Fabrice Mande Ozaki derrière la caméra. Merci na ba onyonso bazo continuer sur ko partager ko liker on a nos abonnés abonne-toi massivement partager liker et chaque cloche de notification à chaque fois à chaque moment l'air de ko tsaka ba émission ozo mona kambala moko ozo partager mbala moko. Voilà, merci na ba onyonso ba encourager sur Rachel Mande. Merci na ba griffe nyonso ya monde entier. Et pourquoi pas ba gola pe ba ko partager émission. Voilà ceux qui nous ont besoin de te kuta na bino mbala sima. Bye bye, à la prochaine.